Jaël Chassingino pardon na bolingo nzambe bafana Jaël bolimbisa Jaël oya komona Jaël na buzoba abenga afinga te apiaka conseil c'est bon apiaka conseil ndenge ezalaka wana nime nanga mobenga merci koyebi ke fivete na yo soka zali yo zanga na za sote mambo emona koyebi ke fivete nanga zali ofia neti mtondo afira za stir na mutu na ye koyebi ke fivete nanga lo no finga ngolelanga bi bo finga Jaël ko na passe non te mandé na beti 3 mois na ndako ya passe yo yebi so yaki mutu mabe mutu makamba mabe oso baninga mabe non souffre mais bakatanga lokolo tant que nzambe bi motema na ngai yango abundela ngamba ke to ba passe ya libanda mais molimo ngai to mukilo sima te nzambe ozaka toujours pembe na non singa na yo olongwa na ba sentiment ya pamba pamba gero loko langi oui asaki mabe yemo rebi o ya salaki en plus gloria robunti batuna nzela ça coûte une équipe nationale bitumba et ça c'est un sens yo so babi mutu ba otika yo le te etika ote e kangayo bon on a prêt à l'obéir comme sœur aboya ne peut conseiller moi la bateau aza bateau l'obéir aux anongo si on peut se conseil à oyoka toza mokili naza ko na tasse ne nga tellement occupé na mambo belé donc yo au calculer no Kinshasa je vais bien merci non bonjour na comme il pense qu'elle a fait pas de soucis tout sur la biso oh tante Bénédicte oh la kin ah na sula do kana fan bandeko tout ça trop téléphone bonsoir Nazali, nazaki tellement busy na mon bébé ba film ba boya biso na a plus qualité ya film ezaki na sedo faki to bandela mamunios to bandeli lisusu desko to tikali na 2 semaines yango to fa sortie officielle donc ozaki nebi ke téléphone biso mbale fana yo kanga ya kabinza mama mia Maxi Bio Café yango à connaît pas demande hémorroïde et au dîner oh ya diabète une année avant sous réserve yango te bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo monisa biso na couple yango yo tout ok Bio Café et au selection de lengue tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bande ko tomela yango bona santé na biso ezali bana poto balobi tonton juve qui balachou ya ba juvénal balobi internet est connu elengi désormais suivez sur Elenga Congo TV officiel avec Tracy Mbelenga Pro télé live nulle part ailleurs. On écoute ma makambo boy kaka Elengi télé live ça veut dire que bana poto oyo nyonso aza na posa ya tonton de la presse akene kozwa image na quartier na ye quartier oyo akola epa na bango amona papa na ye amona mama na ye bandeko na ye ya basi bamakambo na ye nyonso bafilme yango ezala diffusé mondialement. Contactez tonton de la presse congolaise na numéro oyo eza affiché na baya ba télévision na bino bomona sikoyo ke kibo guegue kibo diabolo kibo poisson kibo ndoki kibo bra équipe mobimba ya Elengi ya Congo tokitati na quartier to sala atterrissage forcé pour la télé live na famille na yo et la diffuser mondialement. Alors biso en Elengi ya Congo to sala ka makambo ona de salamate Tracy Mbelenga Pro onga nono mukambo
nono mukambu nazalaka na Paris na posa juvénal ozwa exclusivité na famille nanga et pas na biso. N'hésitez pas, contactez Kibala Chou, il y a ma juvénal sur ce numéro qui est affiché sur les bancs de vos télévisions. On est là, nous allons promouvoir la culture congolaise à travers le monde. Et là, et ça non seulement pour la diaspora, même à Tabaneko, on va zapper la carte à Congo. On a posa juvénal à la télé live, na famille na yo. Et ça en exclusivité mondialement. Contactez-nous na ba numéro oyo na $50 ya pamba au monde à Kibo Keke boucle. Congo Glodidia Sika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata a fan club à GL Show. Fivette yo, merci na bino nyonso o pesa nga confiance ya ko benga ngai de partout do appel na bino esalinga bien baye bara malamu na bato balingaka ye j'ai ba fan club ebele est-ce que benga là na mona ki ba biloko mo ba osalana ngapi na ba fan nga ba benga nga ba bika jela kandi ko na mona j'ai kala comment na j'ai tout lelo na kamo parce que nga na na ndi pas kala pas exposant ngai abenga nga na yaki na studio fait solo là na kamo na moni EP azo sa émission na président na kofite pe ko mona ye ko abenga ki ngai excellent que tout monde nga mona za ko benga ya mbate mais Dieu est bon na koti na studio na moni vraiment boyo katuni to solo là bozo na bino décider pour aza mona maman nanga ayo kangai nga na yo ka oyo ba yepa yo kanga o nga na loba na vraiment déci mingi gel parce que oyambanga na téléphone te atana bengio ça c'est vidéo wana ebi na saki pona na ebi ke otala sokotala te ba caméra na yo entourage na bino ba benga yo ba ebi soki caméra no sali vidéo mo boye pona yo boye na romona bisika ba boma yo te nga fête na vanda na ka sumwana participant jamais esimba te non lingana yeba nini ezali là na zo jour ko lo mambo ko jengandu ya ba caméra na yo obosala mambo na bino nga za te oyebi nga na mto mambo wana te yo sangana oyebi ata yo mona be muto mambo te peut-être là au côté na monde internet ndo zo ali yo sangana baninga yaya ngako boya te ke bo sangana ba na ko boya te mais bo vanda bo za lokwa mikolo bo vanda bo za lokwa mikolo bo boule vie auto sala yango ezate pona lelo so pona neni te biso to ba to de to côté na monde mo boya musique olongo na musique oye na journalisme oyebi o nini ezali biso basi to ba fleur Jael nga le bana piqué anda ojenga na kanda parce que na mona réputation na yo ezo za risque mabe bato oyeba oyele kaka c'était parce que mon kile lo ba kaka oza na kati kuna nga na oyeba te parce que nga na mona peso vanda te parce que peso vanda na oyena ndako no yo na beta porte na kota mtako nga porte za te oyebi na oyena na kota mais là no yo ka bato ba obinga nga ba olo ba master ba o déclarer ya na tele makasi na côté moi maman nga na tele ma na linga te porte ki ba kati porte na luka pe muto yebi ke na ko réagir pe kota nga sakana no yo na sale événement bato na koti no bima na ngai ya makambo mais na linga te ce qui est arrivé ke bakata yo na olingati arrivé que okoma mal répété réputation qui na ndinga mabe mutu toko mako donc akoma ko finga ka pamba bena mtoko finga ta finga na olinga ngote donc na monde il y a internet pour osala mal répété te pour osala kana valeur na dignité na wana gel lo ngana osinga yo lo ba mingi ate ata Karine Camara na yo le bo sala ba débat na bino na talango na mona nga na telo ba na ko telo parce que Camara na nga o mona maman na nga aka na futi pa na vana na lia mabino yebinga tabino femme na mba yebi fivette eza ya lo baté l'herbe mona ke buzo ba eleki bato lukenga ba grand frère na yo ba benga ba yebi singa fivette tala bota yo mona nga na télémaki na sali yango na tineli ya bofia atia ngona na nini kuna rien que ça ngo mona nga te pona benga ngo yamba nga téléphone te ça bota no ba appel na ngai na mona nga za personne normal pour mokila na mke to kuta le to kuta na bisope olanda téléphone nanga epanzani bato ba benga ngai ba koma vraiment pena merci na bino ngana banga GLT ke ba kalo bena sima GL ala mo GL ko kite non banga na loba o na loba ko ayoka azonga na nzela ngana osenga GL longwa na buzoba ba bezi ya pamba zanga tina ko vana ba bar ndi ba so loba uzolia bozo mela bo fin surtout écrit o yo finga bato donc ça ba chose de parole na bato mutum so bo chose de parole na bango boye
et une éducation na il y a une éducation na yebeli onango ma chère wana ba fanatique yebele balinga ko makasi oyo internet yo moko mtakoti na msalante au força yo na bi ko za courageuse makasi olinga ko affronter tout obanga ko na boya makamtus na yo boya ti affronter tout ko ezaka affronter tout yango ce qu'on a lingi affrontement na ezana ndenge ya bien réputation no ko ba yebela ka yo wana ezala ka o ngana yebi no sepela après que si ça émission va aussi ça au conseil fanatique on s'excuser pas fanatique ça va fanatique na yo ke ngai GL show et que ça peut ça GL show bi que faut la show d'indemnité ata ba ninga na oza na bango so ba za bato yoka ba profiter la conscience na ngai moi mkebe tambunda ba ko ba bina et que peut-être pour na aller qui sont d'indemnité so to ba maman j'ai la maman comédie na maman Kevin na kitane car na botité. Un jour, à tel hôtel, on a besoin de Kalibala, on a besoin de maman Bana. Pour moi, c'est ce qu'il faut Kalibala. À tout ça, l'ignorance, mais ce qu'il faut Kalibala, c'est important dans la vie. On a Bala, oui, bien la terre, non, il y a qu'un motif, non, Monique, le lot, mais si tu prends profiter, espère un jour, et si on n'a pas la dissous. Pour ça, nous avons mené à Ebini, na Simanangai, na Ibosonangai. On a besoin de gérer aux Nzela. Olingate lo famille non so ba silika champagne bato esanga ba finga champagne madame le quoi champagne pour na GL show leki musika ya champagne madame makati mtoko finga te parce que pour na makamna bino champagne na koti na kati wana esimba ta mukete wale ka pasteur Gilu Koki le ka Francis ya fly comprendre le ka Joe mi peut ça respect hein mi peut ça respect ma pour me dire kola ba biloko to sala OS ya archive et tika archive et tika la rolongwa jamais bana biso ba koko même so ba talaka ya ngokita lo maso ba salaka GL show ngabe GL Koki chose en internet zala mutu oyo o ngala yeba oya quartier latin okuta bato ndenge na ndenge maso no valer to na free ayamba yo ngala yamba yo oyeba guerrier ni no kuta kuna oyeba lema ni no kuta kuna pour affronter orchestre na ovanda obile pe ba masindi seki olendaki kolenda wana no senga ngo sko ezala ngaso muto afinga yo aloba na yo no seke parce que ayebi na yo to kuta na mon internet yo ko ba biloko ka di partout azui en plus yo no senga faut ça na secret ntema muto yebi angote faut ça na secret ntema muto yebi angote ozana bi ke ngaba masa ba bomanga to lira na bango makana bango basa tout ba bebisanga nzoto yo yebi passe na ngayo yebi yango esenga na ngayo yebi yango lelo nga comment tezo souffrir nga fait na vanda na sepena beta boko non ma chère na kokango te na kokana ngote na kimana nga loko te yebi ke fait na za ba affronter to kimati le coup ta ko to guerre za na ko affronter guerre na pe na le kandia na kena ngai oyebi mais pona yo na ko linga te ke ba tele ba finga yo pona makambo ya pamba ezanga tina ngana osenga yo mingi ozongisa amour na yo bolingo na ba fanatique na oza ko linga yo ba comprendre que GL show camarade na ye mona mama na ye ndeko na ye ya kati ata wana tu ba na bango bien sûr famille ezaka raté ke nga fona zala ya Francine zala champagne zala non on se ya famille faut pesa na concert ata Karine biloko sala wana yango te muté sala to beto ba base na bino sala bino sonde ni mais Karine a boulé vie loko na singa Karine Mokonzi la baronne hein de moi lobaka a boulé vie la baronne bien sûr ya mukileza ngo ya Nzambe mukileza ya Nzambe yeso otomona to kota na biso ngo awa etikala nango mais mingi faut lengela o est important beaucoup nzali kolo surtout ma chère to lengela ngo Nzambe lote lobe ya mukileza ngo ya bisote Nzambe ya na ye ya j'ai le sais musique au Simba Kiste qui congrès no Simba Kiste même nga oyebi na Simba Kiste na ngo te Dieu me voir na bi nzela na konga na bi maiti na bi lote na sai la rabota mama mi pe na minene ki minga na ngai ne sai la ba poil na yo no kitoko ya ngo na mukuse na talo c'est ça ya mbu tout environ na musika olinga finga ko approcher ay banani oyo za ko approcher après na imakam na yo akia lobi n'importe quoi non senga bino no mi bali équipe nationale au vent non bino nyonso non bo sanga nanu bo mitiana nanu ngalo ko mona bisika ba osaba biloko wana lobe ko ozana information na pesa information na yo ba que j'ai lancé information ya bisika buzo beza attendre équipe nationale na yo ba pour faire yo GL Koki GL show ozala wana te elongi na yo kate elongi na mona te mbongo la yo kate ba ko yo kanga tanke peka camarade tanke peka ndeko de na lo babo association mutu faut za aimer
mokili ya mabe moto aboma oyeba ye te totaba ntibal te to mpe na nzambe malonga te kati na biso mokili eza ya kobeba bato bakofana bapoison aleki biso toleki bango na eloko te bato bakozwa baproblème na nzela toleki bango na eloko te bato bakotema na baboma bango toleki bango na eloko te protection ya biso ezalaka ya nzambe moto akoboma yo ye moto ebikena yo koboma yo mais yo ndenge ovandi wana oyeba teke ngai na yo oboma yo ma chère tozala bato tozala koma bato oyo baza na maraisonnement Karine nga na osenga Karine bitumba yo na Karine so nakotaki yango ingozala pito pale makasi ingozala mpe na mama na pito pale elai so bosali ya baaventure azali na pasi obenga fivete baofinga yango ozala oyebike problème nazalaki nango na likolo naotamba te nazokaa bato nganga sans épingle soki banga na oyoka na olela nga biya na otema ndeni na na pasi oyebike fivete na yo soki azali yo zanga naza solution makambo emona oyebike fivete na nga azali wafia neti moto ndaka fiere eza sire na mutu na ye oyebike fivete na nga leo baofinga nga olelanga bi baofinga gel mpo na na pasi na otema ndeni nabeti 3 mois na ndako ya pasi yo oyebi so nazalaki motu mabe moto makambo mabe osala baninga mabe enosouffre me bakatanga lokolo tanke nzambe ayebi motema na ngai yango abundelanga malgré to bapasi ya libanda me molimo na ngai moto mokili osimbango te nzambe ozalaka toujours pembeni na ngai naosenga na yo olongwa na basentiment ya pambapamba biloko olangi wi asalaki mabe ye moko ayebi oyo asalaki en plus biloko ya azobundisa bato na nzela soki te na équipe nationale bitumba eza sens te yo so bomi motu baotika yo lete etika yo te ekanga yo etika te biloko bosala oyo eza baaventure nga na omona na baaventure bato ngo baye kotata me bémission na bino moso batanga mpe bafinga bino efali bafélicité bino yo okutana na motu na nzela obundisi motu omona lokola yo oza danger te mpo moto okutana nga nzela bagéra na ozwa ya yo ozwa mpe ka cameraman na osenga baofilme mpe okomona mpe nde image ekende ka moto osambwa nalingi garde nalingi nanga baproblème te Jaël naboyi babokelo lo maladie babokelo pese babokelo malade babokelo mbasu balato masque de vs ma chérie bato bayela Jaël abebi Jaël kitoko esili Jaël boye taka to abasi toyaka bafleur la wa kimia te morale ya bien te bato babe otakuna bafingi wa mutu motema eza nango libende te yaka mosumu yo kaka mpasi olinga mpe oréagir olingaka osala nazalaki bien te naye nanga kutu kaka naza nanga kutu depassage naye nanga pa karma pa nakuta ye na yo bafa na gel show nga na ndeko ya gel obopesa ye confiance bobengaki bolobaki zonganga na gel amwa mama nanga awaboyanga te nga na waboye te osinga fami te ebende ndenge nini katananga nango te zongaka kaka bolimbisa gel show na part na nga ye mo naza boye aloba bonga koloba ete nga ta lelo babita nga ke osonga na yoki kana ekiri bomona bino nga na oleka nga so na video na oloba na nga osonga na yoki na non
groupe ou pas ngana besoin ya groupe groupe na yo yande bosala na bino bien sûr mais que ngana boyete groupe bosala musala bobunda na musala rien que ba beza pamba ezanga tina Jaël ngana za répression na ezala ndenge ezala ebeba te pona ba beza ezanga tina non ngana oboya ko sona ko bunda non yaya otambola pe na nzela mtu yo mo pe na voiture to makolo mutu ko pe tikalia mutu pe so kato pota oyebe te peut-être un mutu mususu ba tindi mutu mususu kekende ko affronter ye na ndenge oyebi pe mutu ngote tu comprends et pe mutu ngote groupe pas okota groupe pour nini okota groupe pour nini dit groupe pour nini et ça nini nakotala yango te parce que bakobenga ngai bakobenga nga bayebisa ngai nayeba so balekara d'achat so balekara d'achat ngo ya wapi nayebi te na équipe nationale bakapapa kasa kini bazala na bango tuna bakoma te ba États-Unis wana na ngai balekara d'achat bazala te bakim bacloé bazaka na États-Unis bazala te bakara d'achat na bino ya internet na bino na ndenge na bino na baéquipe nationale na bino ya bino on comprendre ngana wela intérêt mwana maman na ngai na ta mututi comprendre loko tambo nesa minute oza yo moko ti otambola yo moko boso bitumba obundana na cameraman nao bino baba ba 10 obunda ndeni kipsanga na batama bakasi wati obunda ndeni omote ko pet parce pour être bilonga na olinga te bilonga na boya ya genre na ote ya genre na ote est-ce que genre na yote esa famille na honneur ka ndenge zalaka on toujours famille na yo baluko kesa kana sentiment na kolinga te bande kono baza to bande ko sankete pona yo balo bata Jaël nga ofingisa famille te yango te show wa mutu olinga te buzoba olinga te basaka nao olinga te ba mabe pona kombo na o réagir mais réaction na ezana ndenge ya bien ponga mona na vanza oyebi na yo ke fait ça lo banga parce que pa mona mona olinga pe mutu saka na ngate na mona oyebi quand na camarade na yo ofinga na chi le bana qui le banque le bozongani mais sagesse faut ça ta ye Karine faut ça sage quand na za mettre na poto quand le bana yipa otale mission quand na za mettre na poto na kina kuta ko leka ni mtu ebi ni ete Karine na poto yebani za mettre na poto yango te skonde ba baseball sala mutu fa linga yo mutu fa na ba fanatique mutu fa na ba fan so asa fanatique wa mutu mabe ba yini yo makasi afali no tuba yini yo parce que ba mona ke balinga bino bozonga skona nzela boso ozongi na nzela ba batu ba benga bino ba koloba ke bozongi bozongi nga susu na nga ke bozonga na nzela bo répondre be imbécile na silence là ba mona ke ya silence c'est le kinyonso là ba mona ke bazo loba bazo répondre bango te bazo répondre bango non meto bino ba yuma ngaba na senga Jaël show bozala combien so combien bozala kuna na ebité Karine so pe na nyana bob mabino ba yuma bocha mino na se bob malabango bat makasi yana ngo problème te ngana oboya pota na oboya maladie ya bato metera be baza Jaël mutu msoza motema mabeka no bijete ma lexi na laxa Jaël on laxa Jaël net fimo ba yebsanga au le can internet au finga yo avant azo lia benga na ba shege ba finga na tel fille na aza bien te akana otamuketa ata ima besu ki mabe aloko maman mo bi meto na bi age ni ndenga azate na bi age na été so na age ni comprendre na bi age na été pour na na 30 na 86 na 30 moi na besoin na 14 ans même bana na 12 ans abotant j'ai 17 ans na bana nga rafir au nazali comprendre là yo finga Jaël show parce que vous sangana j'ai internet rien qu'internet au finga Jaël au monde Jaël wapi comprendre yo ce qu'on a ligne siko ke ba comprendre que Jaël aza mwana bien biso bina ba danser da mal répété danseuse ndumba boye mais peut-être muto le ka moi si o ka danseuse moi ça malamu o ko convier le mo moi ça mabeko kutana yo na musa musique ezaki musala o ka musala nyonso nde na sala ki on la esimbita na vandit na kata musique na bana kata musique non na taka alliance ebele ba koni forte na ba balata ngote mais ngala ta nu ya munene pe ora solo parce que le sexanga o finganga mais ba vie na nga nyonso yango yo enviaka neleki yo kasi qu'on vient na peu bomiso parce que complexe on a cassé là bazo lunga oui tant nga no te discuter
yo lukaka bato ngala za bango mo te ko bi mo faible yo ngona na mutu kasi na sima na yo ngala lingi bata bien te na mutu na Hollande yango wana sikoyo te ma chère yango wana sikoyo na lo bana sens ki bondoki e bimi pene ke to za ko lieme to le na ba demo koyeba mokili ya bongo da fakika to kabwana je préfère que tout mutu lo ba mingi lo ba Karine akoye sa ke keba na boke mutu za hypocrite moninga malamu eza nzambe ya na mutema mabe na kati e misi bondoki nakuti mama bango basali et puis notamment moko babuso ba mingo comme koto ngo eza pona mobali no yo kasi oje so za sali lelo mwana za da jeune fille ana ba jeune garçon bana ne batala internet ngana ke na pa fille Roger Liboso grazela to so live na mami Jaël na garçon mon États-Unis aza camarade nanga alinga ko mingi ba classe na bango ba voyager abina tie photo na profil nanga ya WhatsApp akamo tuninga oyebi fille on c'est ma maman abi camarade nanga nani camarade nanga akamo nabi ok yebi c'est que ça nanga akomeke na sa pena maman j'arrête tout ça de abi tindele ta voice au côté na za na tindele pe voice na téléphone ça dit moi na koli apena bato ba benga keke no tala bo so yo to sa ba bêtise na yo na bato on sa ba bêtise est-ce que vous rendez compte que ça ban yo mo ni ngai sko bilo ko na tellement na vanna bato bazo benga na za na bato na zo bil na bo mo minene na bino kota na bêtise te ça dit bino bo tracer bo calculer nga koto em soupe sino bo calculer nga kuno calculer wala te nga no calculer o eza plus cher et pas na nga eza ya ko bomba mape ya ko bata na ko bimisa te to bunda na ka place to za wana mena bimisa te ko bimi pena free complexé ko bimi ndo kipo o lekinga na eloko te ona na pas stable au vanda te ozano bula wayo ozano faible bato nyonso balala na bango bapesi mbongo parce que ngana toke na guerre mosusu yo ye na guerre mo ote bokima mbo comprendre que ozandumba tu faible bakokatala bango lelo lobi kuma osa bezole mutu ye mo aloba mais yo komo loba et c'est que ça ngai na préféré moni maman loba ngata na préféré moni dimanche pourquoi eza émission na spécial et pas carré kona ba fiche mamutu na ko préféré to ko vana ngai yo Karine pour obanga Karine eloko te oza prête au lobane on a prêt à l'obéir comme c'est aboya ne peut conseiller moi la bateau aza bateau l'obéla est aux anango si on peut se conseil à oyoka toza mokili naza ko dinata so ene ngala tellement occupé na mambo belé donc yo au calculer non Kinshasa je vais bien merci non bonjour na comme il pense qu'elle a fait pas de souci tout sur la biso. Oh, Tante Bénédicte. Oh, la kin. Ah, la soula no kana fan bandeko. Ah oui. Tout ça fait trop téléphone. Comment ça va? Vraiment. Nazali, nazaki tellement busy na mon bébé ba film ba boya biso na a plus qualité ya film ezaki na sedo faki to bandela mamunyoso to bandeli lisusu desko to tikali na 2 semaines yango to ça sortie officielle. OK. Donc ozaki nebi ke téléphone biso mbale fana yo kanga te ya ka penza. Voilà mia. Bébé, non, ya. Ok, vraiment. Donc, naza kuna baga ya boye ba bazwa bakata na fanatique ya qualité. Action. Ya boye ba bazwa bakata na fanatique ya qualité boyete. Tanti Bénédicte ne poste nzambe to sola kala téléphone. Donc on s'appelle to fana ngai yo Karine o soane azande ko na yo comme de ko nga. So mabeza li to bongisa po place bat baza mabeza ngati. Ya obongisa to bongisa ya ko bongisa to kende boy. Ngapela la sepeli merci to tolena avec ma love yo. Bon to panzana. Mikolo pe to bona so système ba. Bon via biso ka partout. Mikolo to changer to mi sur le boss. Ngana ko s'excuser kana ba fan nga o ba moni ke na déranger bango. Ba propos nga e fa bango bien te. Babylon nga msusu ozo sa bango bien te. Ndeti ya tanto Mwanzo, Daviston Carlos donc il y a Nicole Mayamba, bon oui Nicole Mayamba yo fozala kaka. Nani Junior Mundele Nzamba formé. Il y a Guilo Vakalala, pour Guillaume konza Grenoble, Nicolo kansinga nemi ya. Opexinga na loba. Na lobate
Bobby a choisi ma tête le boss déjà na Kachakin, donc merci beaucoup mon vieux déjà. Et Willy Michel les codes pardon batika ngala tisuka tout ça bon ka boy. Non ba fan na ngano so ba Niklat Makese ba tutu nazali ba falol mumbungu nazali Bobby Diva Mundele moninga balls quoi. Bobby masolo eza bien bolimbisa nga soki nazo se comporter mabe wana numéro nanga komela nga message que j'ai au solo li mabe place au olofinga au monde donc toza batu mutako kakate to bakisa maka j'ai la bouche maman ma bouche yo bongela nga donc on a sommet qui va dire que c'est bien alimbisanga si on peut ça conseil si on comme mais à partir il y a siko le collège si ça maman va filmer quand déjà a plus ça dit il faut na bongi ça pour on a mabe ya ko rattraper na ben na future à partir il y a siko na mi sali grande dame na mi sali Jaël Show na mi sali oyo bolingi na la supérieure ça dit Jaël Yakala azongi champagne overdose ma soeur débloquer na WhatsApp je t'aime trop tu es ma soeur limbisanga Bobby ça yo na kokate donc le bloqué un limbisanga ma maman chérie et Ferra au del canto quoi mobile qui comme mon frère Fly fongola nga WhatsApp famille nga mo madonna naza mutu na ko bunga nani trezege mutu Socrate yebsa bango balimbisanga batutu mais ni ce qu'on a la taki Jaël oyo papa na nga na maman na nga ba botelanga ki Jaël oyo nazalaka na quartier la terre vient na biso mon père Zorobera la plus velue la poilue tu es calme j'adore ton lo baraté donc Jaël wana maman yango pena faisons quoi dans buzz nanga et rozana ba limite maman nanga msusu il faut na changer na ba conférence de presse qui na mbelebele il faut na message qui grande dame dans ça dit biso na comme car ma foot to sauter déjà donc merci Fivette appela na habiter dialogue akika mabe ya poto kutana kwa donc ça non je vais combattre c'est donc trop azo benga azo comme Gracia na Lumani binonyo so na miki kuna vient na Félix sapo ya basapo ya ta Félix ndeko ya batu ya Sonia sapo ba grande dame ya Paris mais ani sapo basi kitoko basi ya pembe président kendezonga ndika wata chati sapo zena kama mwana bébé Ryan na Iris busanyote ya magi sapo bino nyos na lela bino fort bafana ngai bo Paul na Londres ba masanga banone mudia ndambu bo eleki na Jaël Show yeyo mweke mwana nzambe aka mwana nzambe FM yeyo ndiko Jaël Nyama epet ndeko na concert epet na concert botika bo finga eli so ko finga ngamo na zo charge na ye comprendre pour na kota pe masolo ngo yana pe gravité on sala kati ba fana nga boloba veut dire vraiment que il a baissé vient dans les karma pas les bien comme le roi de la rumba congolaise le karma président nangai d'ailleurs quand tu as papa nangai bo solo la quoi mon papa chéri le karma pas les karma love je pense de la rumba benga vraiment c'était nanga quoi linga trop pesi mbote place azali le pesi vraiment ça nanga Paris kuna iget ndulu ndacha ndulu mais ça me bijumbu weekend oli passe moi ça libaya no la mudiandambo na pe no mbote fani wifi moi ça ya Jano Bamba la pomme de main pe sur mbote pe sozali harmonie sindo fac du sosa sociologie pe sur mbote et j'ai à Paris na pe sur mbote ba camarade ba danseuse ba bala maman bana auto bala te bandu ba biso bala kuna poto to botaka donc nga mona kim ana bundara po na bino Jaël choisi mino pardon na bolingo nzambe ba fana Jaël bolimbisa Jaël wa ko mona Jaël na buzoba abenga afinga te apiaka conseil. C'est bon? Après quand concert ndenge zalaka, on a nim nanga mobenga. Merci. Bisous. Glodidia Sika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.